Bon, Karine Mokonzi la baronne, de retour à outil voyage à Zongi, na mboka na ye Belgique. Na Belgique, Karine Mokonzi de retour. Boyoki Karine Mokonzi. De retour, Karine Mokonzi na Belgique. Azovanda wapi. Azali na dress nini. Surtout na ndaku nini. O la baronne azali na moment o na zoloba. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi la baronne de retour à Belgique. Abimaki autaki voyage, akendaki voyage. Bino moko bolandi bomoni ye na famille au grand complet. Henrietta, papa ya Henrietta, ye moko azawana, bazalaki pe na majaki. Alors Karine Mokonzi la baronne de retour na Belgique. Mazovanda wapi. Pendant Karine Mokonzi la baronne atia lokolo na mboka poto. Banda Karine Mokonzi atia lokolo na mboka poto, boyebi babisika nyonso ya vandaka. Tout d'abord, avant ya atia lokolo na poto, banda kutu bisika to azala boyebi. Voir même bomona yango na ba image. Surtout lokola Kisinjora alinga kosaka en esprit ya la baronne na likambo etali ndako. Alors Karine Mokonzi la baronne walakisa libanda na kati aloba tikana lakisa ye oyo ye Kisinjora alakisaka te. Po Kisinjora alakisaka kaka onana de mapango lopango nanga yango kati na libanda alakisa te. Alors Karine Mokonzi la baronne alakisa partout avanda. C'est que Karine Mokonzi la baronne de retour na kati ya Belgique azovanda wapi. Karine Mokonzi la baronne ezalaki urgent fazwa ndako pona adresse pona mwana na Henrietta kikuli. Fo Henrietta kikuli bakomisa ye na crèche. Alors crèche wana ekozala pe pembeni côté la baronne akovanda. Côté adresse ezali. C'est quand on a mois de mai. Donc, il y a un peu ce qui crèche. Et comme en septembre, moi, ma commissaire,
na juillet na juin oui ntango baklasse ezokangama ntango mpe bazokomisa alors Karine Mokonzi la baronne azovanda wapi Raisa Mpungu ofungoli matoi fula mpungu pingilos oza wana mikolo namoni oyo na kepi ozala te keko ekoti limbisanga mpo komi ondire bekeko oyo babetaka polo mama Kimpi oyebiki nasalaki émission nabengi yo mama Congo mpona matsomo bagrade sikoyo nazongisi nkombo na yo bon yalo normal baboyaka nkombo te ozolinga oyeba adresse surtout yaka nango posa mais bon eza kaka bino bazozo te bozolinga boyeba Karine Mokonzi aza wapi na biso bachinois bon nga nayebi yango nazotya fier Karine Mokonzi la baronne yo kuna ozoloba nini papa robo loba mbango zala kalme te na minute oyo tokokisaka 7 minutes ya moke te ntango yo okotaka na live bazoloba no jem tya nano jem bazosignale tya nano yo na ntango bakozwa générique avant émission ebanda na balive tokota wana kutu ngai émission na nga esili na koti na wa ya mibale me kuna boza nano na générique bongo ngai nazoloba mpenza bande ebandeli avant na pia mbote nazolobela deja nazosala deja émission ale yo ozotinda nga naloba mbangu so oza na posa toilette kende toilette ekokima te eza YouTube eza TV te nga naza papi mboma te na papi mboma kuta koma kotya na Facebook oyo ye bon akoma na temps ebele banda akoma omsel kozala omsel batemps ezaka ebele ndenge nga nalia naza na temps ya koloba na bino Karine Mokonzi la baronne azovanda wapi retour paya ser na ye docteur oubien aza wapi Karine Mokonzi la baronne eske Karine Mokonzi ntango azoluka ndako oyo adresse azoluka ndako te oyo baguna ye eske ekoumela mais non ekoumela te wana esengaka kaka mbongo mokanda carte orange na ye aza nango numero ya leta aza nango bebe Henrietta abotama belge alors ndako bakopesa ye na facilité soki kutu bachômeur omsel aza na CPS azozwa ndako na facilité azodiscute nde baprix azoluka ndako suka 400 ndako mpe ya suka 400 likambo awa mpo zwango loba bandako abandone na bampuku ya minene alors Karine Mokonzi la baronne azwi ndako to azwi te ngaka ndako olobango
boni boyeba Karine Mokonzi aza wapi. Surtout mosusu papa Robo loba kaka soki azwi bamosusu balobi te soki azwi nani akoti na ndako wana te, bamosusu balobi soki akoti tolo akolakisa te mpo ekokokana na oyo ya mimoza te, ekozala mpe te oyo ndako batongi sika, akozala na bavoisin ya bandibu. Wana c'est possible, wana bwana raison, tout à fait possible. Tout d'abord soki Karine Mokonzi alingi azwa ndako mpona urgence eyebani akozwa yango na ye te, soki mpe alingi azwa yango na ye eyebani aluki makambo na social, ata aza na besoin mbongo wana te maluki ya makambo. Na Belgique na poto fosala makambo ndenge leta azozwila yo, ndenge yo ozomizwa te. Sino te kabwana na leta, me leta okabwana yo te. Ozala Belge obotama na loposo pembe ya moindo ya vert ya rouge, wana ya mboka roi. Alors Karine Mokonzi na barone azovanda wapi? Bandeko papa Robo tokomi daya na 12 minutes 10 loba mbala mokoko. Calme, calme. Nazoloba bokanisi ntina kosilisa nakolobela kote, mais non, nakoloba na bino clair, nakobombela bino eloko moko te soki nazali awa mpo naloba oyo ebombama oyo bino bozomona te. Ah oui, ntango la baron na voyage awa akendaki abimi abeti tour nalobaki te, nalobaki. Alors sikoyo naloba ti ndenge nakoloba. Alors bandeko Karine Mokonzi na barone azovanda wapi? Azali wapi na Henrietta Kikuli mpo moto moko ta kolinga Karine Mokonzi akevanda ndaka bampuku bampuku wana minene Henrietta kosala cauchemar. Alors Karine Mokonzi ndako deja ya quartier bampuku akozwa te, bamaison abandonné, ndako ya catégorie A, formule A, modèle oyo azwaki bakenda kofilme na majaki wana mpe akozwa te. Alors Karine Mokonzi na barone ntango azokende te na ndako akofilme, ou bien ntango akenda kotala deja ndako afilmaki, ntango akokota akofilme, ou bien ntango sa koti akofilme. Lit royal, lit royal ekokota na ndako wana bakomatisa yango na gris to bakomatisa yango na maboko. Karine Mokonzi na barone azovanda bandeko. Alors bofungula matoi mpo nazoloba na bino epai Karine Mokonzi azovanda. Karine Mokonzi na barone azovanda na Belgique.
principalement azovanda na kiti. Oui. Karine Mokonzi ya baron azovanda bel et bien na kiti. Azovanda ne tokote na kiti nkwala te. Ne bonga pete. Mais Karine Mokonzi azovanda na kiti. Ça dépend. Lelo na fauteuil. Lobi na kiti mosusu. Mais Karine Mokonzi azovanda bel et bien na kiti. Na kanisa boyoki ngai. Botika la malamu. Et ciao. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mimutu. Ah, glagati. Karine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ah. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oyo lesamide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani après danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.